Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana, il faut là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbuna Film. Zolobi tout le monde Fimbuna Fimbu. Biso nabino, donc on pète à la gata ma copie. Donc pète à la gata ma copie. Ken Piana. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour à vous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. C'est la votre humble servante, grâce à mon passeport rouge, la star, la donne, donc j'espère que Dan a annoncé un bino que Nakoti Fimbuna Fimbu et pas Ken Piana, mon boss, hein, mon patron, donc voilà, parce qu'il me t'offre mon patron Ken Piana. Donc aujourd'hui je reçois pour vous une consoeur à moi et un confrère. Donc patron a mes les invités. Ken Piana, Gloria Olangi, par rapport à l'actualité, tout ce qui se passe sur internet, hein, actualité musicale, actualité politique, parce que on ne peut pas s'en passer et dire que non, Mikolo, actualité zama mingi politique. Ken Piana Gloria Olangi. Pourquoi mamba politique boyo kabino moko et puis to lever l'actualité na mama sur internet, nyon se les tout autour ya Gloria Olangi. Gloria Olangi songi, Gloria Olangi très, Gloria Olangi moi na mabe tout consort. Vous aurez des réponses à vos questions tout à l'heure. Voilà. Voilà, comme je vous ai promis, je reçois pour vous Gloria Olangi, la méga star. Par rapport, elle est trop citée ces derniers temps sur internet. Je reçois pour vous Ken Piana Pitopa, les patrons mais les lois invités. Ah surtout Gloria je ne sais pas si je commence par qui. On peut s'embotter. L'homme d'abord. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour, grâce Temo, Megastar. Et Megastar on dirait à Gloria. Nalobi boy. Napesio. Bonjour d'abord, yango nalobi napesi pe Megastar. Okay. Gloria Olangi. Okay. Donc nana plaisir à trop. Kozalana bino vraiment ba fille au cartonner internet. Donc voilà, la dame, la charmante, elle est très belle cette fille. Gloria Olangi, bonjour. Hey, la star Ozongeli, même si on dit grâce à les négligences comme ça là, on dit pour tirer là, on a bien, on a film, on a bien, bonne année na yo, tout le monde est basé en 2019 balboso. Ça base na yo, ba tout bana ba bonne sur film na film, il y a Afrique Info, il y a page na ngapi marqué moi moto par rapport à connexion tous en abino quoi. Grâce émission de grâce. Ma réponse est non, on poser comme question, je suis là pour répondre à grâce à thème. Là, ça pour tout bien. Donc voilà, Gloria Olangi, commençons d'abord par l'actualité politique. En fait, nous sommes chroniqueuses, tout ça, la musique, mais Hermon plutôt qu'il n'est parce que au Bimbo en Abisso, politique est dominée. Gloria Olangi chargée de propagande. Il y a monsieur l'honorable Noël Ngama Makanda, la charmante épouse Naïma Sylvie Mampata, Binou Badbozala qui va charger, il y a propagande. Qu'est-ce qui se passait? Namoussa Bossali bien té, tout le monde va résulter bimi, ou Rassan Namosine va résulter. Je pense que Bato Baïbem faisait chargeur. Il y a campagne à rentrer en Baïbi, il y avait des Joy Bangato, il y avait plein Bazalaki. Bref, Annie Batouakende qui écoute je suis qui me qui Mampata oui, je travaille avec Mampata, qui parmi n'a pas oui dans moana. Pas Mampata dans moana, bien massif, bien Papa Noël, tu vois, moi mes parents là, comme ils m'ont le bel dimanche qu'ils ont affaires politiques. Parce que moi je connais il y a plein de gens qui campagne aux qui n'a échoué. Je parle de choisir ma tata. À la campagne, je parle de David qui m'a fait bandal. Il y a Jean-Marie Lecoula, je n'ai qui trop minima. Tout n'a pas de salaire qui campagne. Abimina des côtés, j'aimerais bien provincial, Abimina national. Les autres sur la Lélo, Air France c'était à 18h, Jean-Marie Lecoula, ça a fait des trophées naïe au provincial national. Les gens balingi loba, au balingi loba. Mais je suis à peine essayé qu'un temps qu'il n'a bien c'est qu'un. Quand tu cherches à communication, m'en pas t'aider. Parmi les gens qui travaillent qui n'ont pas c'est normal que le meilleur gagne. Qui vous a dit qu'il y a 2023 paiement. Il y aura aussi Daniel Safo à la campagne de la campagne. Il a réussi Daniel Safo. Oui, Mike Mukeba à la campagne de la campagne. Christelle, le collègue Nabiso. Papa Molière. Christelle Bouang, SCTV, consort Nabiso SCTV. À la campagne de
non mapata asa de mutaba donc bandakala ezaka ndesenga me bongo que bourgmestre wana azonga le bourgmestre bakena kitambo azonga azongi était le roi mapata bité comme agebango soka bima banisco globe cette campagne malam bongo bato bazanga pas cette campagne malam les gens voulaient profiter bolo babongo na plein de gens bazute les gens comme cette campagne ndeni mais abimi pas ba mission ça comme ça misaka Jean Roubat il existe grâce à la campagne makasi mais tout le monde est existe azute adosa. Moi d'ailleurs j'ai voté pour Lexus. Oui, Adosa wa bisoto seka honorable lo Ndombasi. À cette campagne ndeni, nous l'avons mis député. Papa ngele photos. Il y a plein de gens on a yebi, je parle de gens on a sur la bango. Je connais aussi mon ami qui t'a moi général Oleko. Obsto ebet quand on voit famille Oleko, on voit directement maman Olive. Je de l'Oleko n'a pas reçu. Non, mec m'toko la bati. Oh, l'honorable, pardon, président, oui, rentre en alliance, non, parti n'a azuité. Mais Jean-Marie, quoi, ça a postulé la partie n'a azuité. N'a rien dit, m'touka, j'ai jamais camina à Katan. M'touka, Thomas Louaka, oui, Vin Moleka. Qui peut accepter m'touka, oui, Vin Moleka, azuité, oui, Vin Moleka, azuité, de coller azuité. Et on va dire que ça a chance, que ça mène en go, m'touka, Tofin Bemba, azuité. Le meilleur, azuité. Il y a plein de gens, parce que moi, je connais plein de gens. Oh, bana politique, on a yembe bana émission, oh pe na yebi bango, mbozi wa mbozi. Aza muto na yambara chaque jour, na yemba ke lobby, abimi député na provincial. Na limité. Serge Ouelo, azuité. Je crois que c'est la campagne ndeni, mais on a bimi. Barbine Zimbi n'a pas réussi. Barbara Kana azuité. Mais pourquoi est-ce qu'il y a Ouera n'a même pas tengela tse bato quoi, bato ngona ko bato ndé ba rendre wa Ouera une erreur banine. Qu'on a rendre Adolphe Naira. Non, à rendre, comment ça s'appelle Didier Lacoste en erreur. Azate. Martin Fallou a abimi député. Parce que Boloba est trop, vous étiez trop prétentieux. Baloba kaka. Même dans le temps à l'université, Baloba kaka, ma première. C'est toujours été comme ça. Il y a un moment, pour vous, Ngila, azutit. Mais arrête-toi, Makan, Abimakan, Areko. C'est pas encore fini. Pour vous, président, oui, Rabek, ça a recours, tombé comme pour un équipement de tout le monde en 2011. Arrête-toi, ma salle a recours. Bimisa, tout le monde va côté ça. C'est pas encore fini parce que Babibi, c'est un député provisoire. Bagoye Babango, parce que jour à Souka, le président Sénat, député, c'est un mois de mars. Baza 60 jours. C'est un mois de mars, il y a recours, on a bango pour bailler, vrai ou faux, babimi. Parce qu'il y aura des gens qui vont tricher. Parce que la moussou bazana baza bera ba numéro 100 bazé belé to ebi bango bazé belé o ba mériter le ba sapu kalima si bourgmestre comme etc. Muto kwa kadima je sais kadima boyebi akwei so je sais kadima akwei nana ebi bati nda pesara na mboko te bati n'a pas réussi ce qu'on pour comment ya we rande bongo tsa batu na nzote comme alors si je mo aza mutu we eza monde ya musique te. Et ça monde, c'est deux mondes différents. Grâce à tout ça, parce que là, on a fait des émissions politiques. Et ça monde politique. Et ça monde musical. Ma pata ewe rentrant dans le monde politique. Oh lelo yo, tu rebenga l'hombos honorable, tu rebenga Patrick Mouya sous zone honorable, tu rebenga azui na national, tu rebenga les armes de sanya. Mouke bayona ko na national, ko si record. Pour la provinciale, azwa qui na lingua la bité tété. Ngamu ki ba biso te bima ki muke ba biso to mbake trop internet to ebi. Ake wala ki ko sa recours na national. Bazé be papa moler azui. Ba mso bazui te ba ko sa recours, mso sa ba ira mo salamiana et ça pe ba minga na mona ki jour à vote. De quoi Esaïe Njoli. Ba c'est l'erreur numéro, ba ba 33 et comme un jour à vote et comme 35. Nous avons ce qui n'a séni comme elle parce que n'a bien jusqu'à 60 jours il y a réco qui sont là bazaba député provisoire c'est pas conflit qu'on a dit que là on va voir Ouera c'est le vrai mot qui coûte parce que là-bas il y a babimi zana comme on a quand même nani papa na biso muzitu na kikuti samboko a postuler et Dieu fa connaître qui Didier Lacoste bazuite mais pas continuer ba recours na bango ba yeba on a voté Ouera mais je suis ngana on s'est peut-être papa président lobby qu'il y a côté recours non pour na ngaya no wel fa côté recours papa na côté recours par rapport à yeba pour na mso ba voir na après ça mutu moko boye voilà ba on a zo ba gizengi te ko sali campagne il y a plein de gens qui c'est pas na ebité ba ça lagi ba tout que musika Martin Faoulou campagne. Baba a 8 campagne internet ko fonga téléphone boy. Il y a eu autre vidéo be 4 Martin Faoulou la côté. Il y a ni il qui campagne moko le baba pêche makabunda a échoué. La campagne à Martin Faoulou. Non.
soit côté se reconnaître quoi bimbolo bani bon changer son langage ben Glo Olengi, je reviens vers toi, je m'en vais vers Ken Piana plutôt pas les Ken, toi également aux équipes parmi to bazalaki censé ça la propagande ya we rasana moi sinae, tu diras quoi aujourd'hui par rapport à bolo ba on dirait bo sal musala on bien parce que to moi ni Wera ni à Jonas, moi je sais même pas qu'il y a Jonas il a postulé dans quand ça suppléant Jonas Mbe c'est le grand frère de Wera Hassan ni écoute qui cordon papier cordon papier donc voilà ma Sylvie Mampata bazuite ken pena to mona yo ken pena plutôt pas lokita tina chango ko sala ba micro balador ba na chango balbaki ke ba ko voter ya Noël les aki trucage des vidéos mo ça peut-être na banda lo ça ka neto ke chango qu'est-ce qui se passe réellement merci grâce temo premièrement na yebisa yo grâce batu ngana kota mingi anglais ya mama CDG Mampata bana basi nyoso ba chroniqueuse nyoso o bazalaki tout autour ya mama CDG Mampata bazalaki na mbindo na nzoto mbindo ça veut dire bozoya kosala campagne ya mutu bozo sala nanu kindumba butu bozwi botutu wana bozoyela mutu nga nazo informer yo bato bakwisi mama CDG na kitambo ezali ba journaliste preuve solo bibongo pasalo kena ozela eza débat ki na lokuta yo moninga jour wala mama so banga nzambe ke yitaka ba bible nga kuna na bible ndako no so sauter kena lo ba jour wana nini tango kutani nga uzaki na malelo bina ngani maman moi je mange pas mes mots ma famille Mampata bona poto boka makamkene ba na jour wana azana ko yabi gloria Mampata azute parce que ba senga kimbongo na batachangu baboko pesa mbonga masedi batachangu na batachangu baboko batanini ya kaluka baboko voter Mampata loko kosi ya kaluka koma kamu Serge Moloso aleki mbongo to tanga komba mutute menga na koloba boy en tout cas président Wera fongola misu journaliste mususu parmi ba journaliste au parmi ba consibato ozotanga ya moni ba fifiso abazalaki ba Glo Olengi ça ba fifiso na ba Glo Olengi bazala botutu na nzoto mais ezana ndeko na biso moko ya journaliste non ezana ndeko na biso moko ya journaliste ezana ti bako voter lobby dimanche master na ba pesi mbongo ya kokabwela ba témoin mais oui bongo to ba pesi mbongo ya kokabwela ba témoin wana déjà era boy ko pesa bango mbongo ezalaki samedi na butu ba témoin na bango moko balobaki biso moko tozokende ko intoxiquer batu ba voter mama CDG na te côté mama CDG na oloba moni kitambo mobimba côté ba voter mama CDG place bambi eza kanluka wana zana expliquer Gloria bino nde bosali ke non mama CDG azwate na sens ke oyebi zela nanu basabango batu basali Glo Olengi bana basi nga na yebi bazalaki censé sa propagande parmi bana basi nga na yebi ke fifisi wa sto nazalaki Glo Olengi azalaki tango yozo ba botutu na nzoto c'est Glo Olengi bana botutu yebi sanga siko na moment campagne bango bazalaki nde bazalai na mibali nini est-ce que non ba présenter biso mibali o ba vivre na moment ba sala mais ça botutu parce que o sangisa mibali mais Glo ya bobi se di bana pa maya na mamozolo non nga lobi boy bozana mibali ata 10 sikoyo muto bosa la campagne za mama pasteur bino bozoela mama pasteur botutu ya masomo na bino ezaba envoûtement bozoya pa mosali ya nzambe olebo se comporte nazoyebisa yo na marché bamonde na kanda ya mabe kanda nga ezambala ya liboso ke na koti ya faire mutu toke na beshek na banda na zela na banda na arieti wa azwa na banda ke pas zakari vient na biso zakari ba basu azwa vieza clason en recours na voter ndeko na biso o akufa nani Daniel Boteti na voter na provincial na kitambo azwa siko aza mutu ya libo na sala campagne siko arrête wa mana recours ebi na 2011 mana recours mais na recours mapa ta pas recette recours to vient na recette recours yo ibisenga nini oyebisa kinga Mampata ayaka susu kitambo te koya esko député wa mino kona ni mugume yo malele non mambo la vérité malele azaki tambo ba programme non zela alobi nanga bolangi mugume na biso comme na lito
azamo na famille lito azamo na poto nga na mina zama poto mtebisanga bezaka makasi mpona comme ça kitambo propre makasi eza risque mpona mapata po eza pe kaka siège moko na bajimu mokandi bakokweya zela Gloire Langi azobeta makambo ya yebi aza na témoignage ke non on a yebi chez bongo siko tolanda Kinshasa mobimba bugumeso a travaillé bien koleka même ba gouverneur ya Kinshasa eza bugumeso kitambo oh lelo ba souhaité balobi parmi ba reçu ça que mapata zoate oh déjà to koisaki déjà bugumeso na parce que biso to sala ki campagne ngana zui mutazu bugumeso mais soki mama si deji ba témoin na ya kaluka na soki bazalaki décider na biso bugumeso alingaki alala mais Serge il faut RTD ya kanat ki yom tobisaki ngai ke mtale mbonga ba témoin yo yebi makambu nyonso mais okomi yo ngana yebisaki yo ngana yebisaki obaki na ngai jona miso malaise ozomona botika koyaka pa mama pasteur na ba mababe wana pena na yebiso clair mais oui na ko accuser mutu mababe olo bani par rapport mama kena bike mababe binu waki na mababe mama pata Serge so linga mama pata sande yano kitambo faut bien que baneke Serge Makoso ali mbo ki la réponse pour ça me poser caméra mais ça musaki caméraman musina ki commenter marambo ya ba gens qui pote yo lobaki ke so bon pono benga mapata ngana ngona batanka luka awa nde ba opesa biso rapport ke ba témoin ba bike ba osale le roté parce que Serge Makoso alembongo engé ça peut maintenant zela na expliquer aussi koyo Serge Makoso asili discussion na ba témoin kaluka na 23h ngana yebite batu bake ko voter na tunisko ba témoin ya mama si deji o akitambo wana déjà batu ba uti ko voter ba bisinga balobi mama za na difficulté journaliste o ya tshela ki mutema a bloqué mbongo ya kopesa ba témoin ya Kanluka ba voter merde parce que ba témoin na ba intoxiqué ba tout bo voter na bino si dejité Kanluka nde population wana yozolo ba makambu ya nini ya yozolo mamba kitambo OK ba voter si deji mapata aveni mobimba na toke na ngotie pa yozolo mamba kitambo mapata kitambo na bichango yo kende ko sa propagande ba na chango ba lwaki ba voter mutu musute ka ya Noël parce que image yango ezaki montage to ezaki trucage mbaseke na yebi yango bien muta memanga kuna jiresi malele lende mutu ayebi kimbaseke jiresi malele na mige nyema bango bana kuna bango nde bazali charger jiresi malele na mige mais nga kitambo na ndima po eza mabele na nga côté na nga na nyoso ba voter mama si deji mapata siko côté wana bo tuna mige nyema tuna jiresi malele bango ba est-ce que nga na yebi ata venir mona kimbaseke bango nde ba zotambusa nga ken toke wenze boy toko ta place boy bango nde soki président wera kuna zute za bon en fait peu importe nous ce loba dommage parce que mampatana bien Noël bazute mais espérons que ba roko ça peut recours on ne sait jamais de gloire lobby au moins on a payé Noël à cause to mampata akoki cause na ebi moi message d'encouragement non côté a Tchangu na senga président wera akotsa ne recours te junior lemba sala e ba domo ko ya makasi amema pena pa conteneur pena ya biloko ya kolia 3 conteneurs bato bongo siko ba voter ote 3 conteneurs en plus les appels na ba kombo mususu ngana senga ba leader na biso musique so bokendo postuler bozala ba indépendant peut-être boko même apé kombo mo boye kombo wana peut-être et rendre bino na échec siko bo pesa am so faute que non ken ikuto kenda na miko kuna tika ko tuna nga biloko wana vraiment ga tuna biloko wana parce que là ba image totale ba masolo pe abeteze belé wana pesa eza parmi ba actualité donc voilà actualité musicale ngai na soutenaki wera mais candidat o wera zalaki na yo azaki sima wera na ebiete menga azoyebisa yo naebi nangate voilà espérons on dira courage ya Noël akenda ça la politique te par exemple Tanzala wera c'est un millionnaire et ça passion naé alingaki akoma politicien ba dommage comme Gloria Otiko Loba mbongo wera à chaque fin du mois je pense pas il a $6,000 ba futa ba député na 2023 voilà c'est pas un problème la vie continue donc voilà deuxième actualité Gloria Langi elle est trop citée sur internet Gloria Langi qu'est-ce qui se passe naebi Gloria oyebi ke Gloria nde siko Gloria ifazaka na esprit ya kondima moni émission tosala bato batala biso bazebele bazoba te moni bango vi Gloria na Fifi bazala mene na moment campagne menga non n'importe quoi tu connais pas ma vie oyepa nanga to semisa na ndako nanga okutinga na vani na ota TV sur scène ngamba nanga vandaka te
Ah, ok. Ko baby c'est amuninga. Ah, bongo ndenga lobi boy. Okutinga pe. Ken. Ayo zongi sur la sujet na ndenya la que chuter. Avant qu'elle n'ait pas massé des choses, elle a prié que au sambeli. Na chambre, on a le messe dans la chambre, Bible sur la table. Pour te dire que quand je me réveille, na mettre dans la bossa simba bi ma bonne ma bolong. Pe velonga na vendre retour na baza au balandi ba voisin to yebanite. Na msuka ba soda ba temili bosondo ba parce que ba bato avant na rapport venir en 4 ndakoka. Pour ba le pango c'est ton c'est limite par là. Oyo kutra avant ba film sur TV. Na kutra na ta théâtre. Na ko c'était ba film sur TV. Héros mona bonke mobile moi na chambre, avant sino na sauto libanda ngana na tante bando ya pa na kutra mobile moi na ndako nanga. À part Elvis c'est cela par là. Te chuter na sujet wana to ya na deuxième mais Ken s'il te plaît, to changer de sujet. OK, c'est bon, avec c'est mon plateau. C'est bon, écoutez, c'est mon plateau, c'est moi qui décide, d'accord, c'est bon, on change de sujet par rapport à ma campagne, tout petit point. Je suis pas virgule, on va continuer même plus tard, on a une émission et prochainement. Gloria Lang elle est trop citée sur internet. Déjà Gloria Lang depuis na yeba comme on est étant tout le temps sur internet. Mais il y aura Gloria Lang Aza songi yero ka Gloria Langi a commis ko truqué bah franchement je suis vraiment déçu Gloria déçu yo yeba kende to zala rabeto lia na na sima mon kongo yo comment na niveau au truqué muninga la fifi na truqué fifi na ni ma munyoso to mona mani ka to sa émission mo awa le baki maman ba atenaki ba propos mo ya mabe par rapport ya concert na biso fifi siwa et manikia to sa émission mo récemment écoute na film na Ken puis na manikia zo confirmer biso que makamunyo surtout oya lobaki oya sala qui c'est toi qui était derrière ça bande ko pousser à salam parce que linga ko panze na fifi toi c'est que $100 après za kinengai bon habité voilà ouais mais maki liboso kara ba Ken ba ebi solongo mutu mo $100 à pota bengaki ba elongo susu po babaki wata et chani maman comme sur Glolang. Moi je n'ai pas le temps de parler de mannequin. Moi na rose bim ça ba enregistrement te poser moi ba pona okaki yango so za ma fo ba ko okaki yango si to benga na mannequin nga na linga to sa pesi mutelo na gauche droite eba c'est pas genre de fille nga na mutu bona rosonga même pas mannequin azo tourner en film nga 2 années mutu taeli alobaka senga pardon pena lopanga bina nga so lobaka limbisa nga na ngobongo de asenga pardon na tio ser nga na témoin te passer aza mwasi ya bato na boduka abi ya mwana mwasi na tikala webeti ba ngamsa zo finge finta bana anoti na nga yebe mani ngi kalba ke film te bana ko tinda finge mais bon vous jouez à quel jeu so on a zo finga olange so ki fifi a hotel émission ba ki motoro ba lelo to so longo ba avant caméra mani ka lobi fifi abi OK. Moi je n'ai pas le temps man ka bana mamuso fifi lo bana bi ne so na finga ko se vivi yo mani ka lobi bezane na ide bat bola nga sa ke émission na Ken na yebe ma na lobo so na ko sa kela loba ngabi mani ka lo bana nga Ken yeyo ayembe nga semaine passée que émission zabatala je dis tout que Ken a tunanga ngabi Ken je n'ai pas le temps mais c'est que dans senga mani kaza ya nga mani ka da tunanga mani ka finga bina ko sa ngote so ne ka bandal so nga na ko finga mani ke ya bandal ba shina menza ba selika ba te belé ya bandal ba selika ba fi poto boka ba lo ba wili mushen ba soaji matata ba sepelate moi première fois na mona mani ke ba benga nga na malele que première fois na mona mani ke parce que matanga avait mon imposition que mutu mo finga na matanga avec mon bumba mona mani ke ngonde yeyo OK c'est bon deuxième fois na ba benga na malete bakangi Ken pia allo la dona benga mu tele bo malele so na ko malele zawa abaki nakosi ko mona mani ke troisième fois na eza jou Ken ba ma prison Ken ta benga Gloria Lang za to sala so maki Ken nakosi na kabela na mbongo na to vandi malele yo hilaire yo bazala et les keto mo ta pa nana. J'ai un bon téléphone. On enregistre comme on a ça non on pas sur respect. Tu as bien ngana ele biloko. Le Ken ngamba body bo ça besoin mission. Bah oui hein. Vous avez besoin nango Ken je peux. Mani qui a le bic et yo nengo vivana fifi wana vivana na rancune parce que la plupart ba émission o ya sala finga sala ngona ndako fifi pona yo fifi mutabande ko tinde afinga yo yango yo pe ngozo ça flash retour mais franchement Gloire tu trouves que tu décevant batala. Je n'ai pas le temps là, je suis désolé mani qui maintenant lo ba ya ba ki fifi nga déstabiliser Fali o Fali sous na marambo ki bongo do sotanga za finga ya marambo sensit nga na vanda bo sensa benga Ritz téléphone nga en charge na petit salon nga na vanda boy
c'est ça benga ken ngam na téléphone on expliquer c'est que ken ça la rana le tabo c'est la téléphone ngana ko boire mabanga tepo te roboa mabanga te mambo to et puis la zongela yo pe na mamuka ya Maniké na tanda glo yo la téléphone ken pena qu'est-ce qui se passe avec Maniké tout ça la ngana du temps tanga ba commentaire et émission yo sala ki na Maniké les gens sont déçus ba tumususu ba lo ba ki comment yo za rana fifi Maniké asali maramba bongo bozongi sie na site tout ça là yo kana on a expliqué bazongi si était Mané de John déjà ndenga zawana fimbo na fimbo ezana tinda kuna makambo ya zala iko sala to sepela kina yango te olalo omona obolali bolamuki Maniké asaki émission na site boy apopoli fifisiwa mais chaque jour wana na soir emso tokutana na Maniké emso ba doléance emso pesa la rapé tozo soutenir mais comment mutu tozo soutenir to lala to lamuki kuna ke a bombardé yango na lobaki na sala na émission parce que Maniké azaneti mwana nga mwana taga fait soko bien papa bengi alobi yaka sala boy mwana ko sala yango na sala ki na Maniké émission ameka ko expliquer nga au juste makambo ya zo sala wana nani azasima na parce que eloko mona tunaki na lobi est-ce que vous reconnaître que ça na jour na kuta yo na kisinjora bosola bokesola mupanzi parce que pona nga na ebika amitié ya kisinjora na Maniké erezongi nga pona nga na eba ke kabali wana kisinjora azana sima ya kabali wana peut-être ya panza Maniké na batu mais à ma grande surprise na okia comme otanga Gloria boy bon na ebité na zape sirte ya makambo Maniké a lobby na zape nzambete ya roza la peine raison soit ya roza la zo fabriquer la ndenga fabriquer la ki fifisiwa ba makambo peut-être ya lokuta donc côté pena point pena ya Gloria et zo convaincre nga pena moi makasité par rapport à quoi non par rapport ya kaka siko bochoza na fifisiwa na problème mo boy mutuna makolo ezate siko problème ango siko linge baluka et ya tse pas mutu mususu bon na yebite selon ndenge ya so la kana Gloria babenga na ba téléphone peut-être Gloria pe roza na ba eni na ye ya ba vidéo o peut-être Maniké afinga e na ndako fifisiwa emso bango mi bale na Maniké nde bayebi na nzambe na bango bayebi secret na bango wana etalingati. Donc je reviens vers toi. Azozonga mais batu ba déçu ba lobi que zone ici Maniké, il y a d'autres gens qui disent que non, ceux qui ka Maniké na film bango bako c'est désabonner, bako lova parce que ça l'aura ko encourager buzoba parce que Maniké a moi na mukete, est-ce que je sache. Maniké azamu kolo, marmo ya sala ngo nom et conscience. Je pense pas que Maniké peut passer à la télé dire de bobar bana lobana lobi après zongi. Reste mon lobi bo Maniké a sala be émission ya ko attaquer siwa. Est-ce que Batouana va bien assis au mouton na sitio ya osal? Non mais Batouana Maniké na dans film mais c'est ça retourne ngo ye la kanga. Siko na ko fandisa ete na fandisa na tuna ye. Ozofinga fifisi wa asali nini? Na tuni ye na moni réponse à malonga te siko. Voilà que je reviens vers toi. Allô? Oui. Ozapa nana. Na ko siko. Na ko kene déjà. Yo sawa. Azapa mana sawa. Na hiki kala sina do okay. Epa ngotangana. Na komite. Na komite bale okay kitambo no kitambo mtumwa bwe. Kuna okima. Panda tena abio papa na okay pala na te. Hein? Voilà quoi éclairci ba bala na Michel t'appeler pourquoi? C'est là. Maniké de John. Kobenga na butu na mono na tongo na ndi kobenga benga na mono yambaze. Na zabie ya. Tona bimi na ba otindelo. Ah c'est on a tindele crédit voilà. Na une heure hein. Samna luka mfeza temebele. Montanga obenga nga. Maniké Ngaro c'est na piscine de l'eau non loba c'est pas bien. Abenganga bi betina ngai naza pa na ngafoko pa na benganga tanga kominga na yona. La pesa ke biloko ngana na futi ake. Naza ke lokwa inso parce que na robe aibinda kuna ngale. Ngana aibinda kuna mapona kenda kuna ba usa émission na prince nam kona ko luka sa na émission. Mais aibiska ngavanda. Banda kuna ngatu na zona vie ata bikoka ata ya wese ayebite. Maniké benganga na lukele ba bodi na lukele na ile na plante
ngam na yela biloko avant na bima dans une émission na Materazi na siège na na Bandal après fa ke pas Mike Lokamba man kana abenginga non yamba te ngana rappeler oh yamba to yamba te na ko pas Mike dans cette émission bo fifa benga oh non ke pas nana ake dolia ngana ke futa là c'est d'accord non ya na cette émission ton a commis na kuti si je ka man ke makamda ko finga fifi man kando benganga atali man ke fifa linga kinga so ke point no so man ka kinga oh you poni so ko na se fifa ngo ke point ni panga batu ba finga nga bazala na binu ngi déranger nga te parce que faso bilo ni za pana nga yango nga se d'accord no yambe te to fana na mama na se téléphone nga likolo amesa ayamba manikete so mama no lo ba o so na kosi on a speaker kenemi so na kosi ba ke kosi na yambate eloko te badinga mbaye ki afate ke mana na biloko bateki biloko na bimi na tiki ba téléphone nga na kili bana sona bango na côté na temps to vandi ka 10 minutes manika côté après c'est lâche bonjour gloire à aussi là monde bandake si trouble ne bandi ti nga kuna mo peki c'est parce que comme ni te comme ke fa bi ke nga na triquer manika binga na triquer manika bisina na libanda manika so sambela ngana na temps bateki olia pa na ngo mena mai pa na ngana ba no ka so sambela robina ngam na pese 5000 francs. Dès que on a payé 5 000 francs, il bon quoi libana, mana na batele 3 000 francs. Bana mobile neso ki oseso ki manchanju première fois na mona yi. Na tuna azan na mobile mani. Oh habité mana na tuna yo bika gloria tikrabité gloria za innocence na makambo. Gloria batu kuta e makambo te. Na kindo so bilo na ngaza pa gloria. Ndakenda banda obenga ngana yamba kiki. So benga ngata luba. Na ko la tsuba peine. Yo za innocent mais ka yemora comme sous que yo muto tinda ki yo vivre na haine parce que à cela be misha fingo na nda kwa fifi boy na boye yango yo polinga ozo flash $100 wana ngam na tindela raye $100 ça là que $100 entre nous bon mon était comme il aura comédie et comme il aura théâtre parce que faut to luka fifi to tout les fifi au luka le maramusu sur le maramusu je m'en fiche grâce à ça on a ça manga mtuko na rosa mabena trikeza yo logique des choses. Nous allons bien mouton à la grosse matrique qui est à niveau non mais parce que par rapport à Moussou sous drôle bon la caméra yo yebi que yo na fifi vous avez eu de problèmes très sérieux au sauf bon peut-être pe na caméra et au panzana voilà tu sais que yo na fifi to yo na ngai to na fifi to zona mara Moussou oh écoute bon na reza théâtre so to bito na caméra bon panzana mais on dirait to vivre na ba haine on dirait to ba hypocrite tout comme appelle 16h na benga Manique de John na yambati Manique de John 17h28, 17h27, 16h11, 16h17, le 5 janvier. Maman, ça m'a le 4 janvier. Un certain vendredi. Samedi, maniqué. Nabo yamba, non, yamba nanga yete pas expliquer ngai ni na éviter bo kanga moko. Parce que son atinda qui ne fait que combien? Peut-être bilo ele ki wana on est. Non, quand peut-être que on a toujours bunda kit. Comment le niveau bunda na fifi si wa? Tuna siko tuna glo langi biloko ya memela emanike batindela kiye epa ya mutunde aya kyotike la ye ou bien ye azwaki c'est que mais quelque part pe koza récompense ya musala ifasa lela yo odi na osenga bileki na na kabelo te na misama nana boduka na tiete mot na longoli mona masa ta na makambo na za bileki na kabelo mo bo plante mo un jeune kabelo ki na ngam to izo rené mikolo mukina ma blora mike na ile na pesai nde banda créer ba problème siko yepsanga no tinda mani kina fiteke ombia parce que yoka ya mama babodi wana ikoza babodi ngone jour avec yango te reporter so ka jour mani kenda lingambongo pe na ile ka babodi peut-être loro te patika nga fingi nga te elle manque à dur ba comprendre déjà na temps ero tu diras quoi fifi si tu regardes cette émission ngana c'est moi qui n'avais pas triqué ba tout mutako kanisa mutakanisi grâce to vana bino bi ngana ngona ngosa mutnabezi grâce pardon na poser question à place note siko Gloria langi depuis kalawana akabela amani ke ba body te na ba pantalon te po pesi soki 5 kg ba body yo mona ke 5 zela ka no zela nanga na lo ba ngalo bibo sikoyo oye ko pesa mutu ba body kana moment o azofinga pire master note de ayo et puis après Gloria c'est bizarre yo pesi bilo na moment o finga pire master ba sera zo finga ngalo fana fifit c'est que finga note na finga pa fana kabele mbongo. Mais on va dire qu'est-ce que tu dis, c'est bizarre tout ça. Je na kabela rembongo wana pa na yo na kitamba zo finga nani. Mundu tete. Ba ça zo finga so sinta kapage. C'est na fitake pe na no finga sinta kapage.
manike mokolo 5 kilo te Yo mona ki pesa ki on 5 manike alobi 5 kilos mais manike bon non e ba te maman c'est bizarre nga finga mama grâce na tindaka non moi son temps luka ya monique est déjà comme faible moi je n'ai pas le temps manike elle a resté chez Fifi 6 mois ba yebani nga manika ebi ngati manika bana nga bona misa na boduka bina ebi gloria te mamza ko finga gloria so na ko sakane na otambo na prince ba tutama na kwa ebi ngati myo so finga nga Fifi talba na finga yo yepe ka manike onda lo baki makamnyo sa banda ko finga yo Fifi mutatinda ka e asi Mike Lokamba nga mutu na esaki Mike nga na tinda ka trike Mike Lokamba coïncidence eza nde moma yo opesi nde manike biloko wana sikoyo ka moma zo touche pena Fifi siwa anniversaire à FIFA bengisa bato bafingaka nga siko fana banui keza occasion pe famille bato bafingaka moi je m'en fous mais Gloria moi je dirais peut-être que tu n'as pas choisi le moment na moment là falloir éviter parce que finga pire master yo nga te pona ka bemtelo no ta moment nasa feza makambo na bino mena oluka nasa mwana nkeli bana nga yo ya anniversaire Fifi mo la finga o to mboko linga panza linga panza siko na kenda bato ya linga benga ba pona yo pala masika la rati bakenda jango yo tade ke manike atenga mi tout ça l'hôtel ke tout master wana pe manike alobi boy alobi ke ye azalaki na fête ya Fifi te makambo nyonso oyo elekaki na fête wana ya yebi yango ndenge nini ya nzambe te on dirait yo muto yebisaki on dirait ngai mais moi je me demande que yo posi sa fête wana te okendaka place na mona ke eza bizarre bon mo sala théâtre secret ni mai grâce à eux na mela ni secret ni mas comme man ngeti bitumba bumla ngam na esake ba mabitumba na téléphone na crédit nini na benga invité na ngata benga manike na benga ke wa na terrasse na to na kapso mbale ponga ndukutala na terrasse na to na balaba ko sila ko motabisa ke ba invité o ba ye wana be manike ko kende te Fifi si wa bengisi bato pe na bafinga kabiso ko meka kuto kende te abi ya nzambe te mais moto apesaki ebe information ke Fifi si wakotisi bainfiltré Gloria bon nayebi te wana ya makambo na benga eza grâce naza même pas numéro manike na zon pas moi Jonathan après anniversaire à manike je même pas son numéro après anniversaire ma Fifi mais quand yo on dirait yo on dit maman manike lo baki yo ke Gloria sala makambo manike te parce que te na ndi mango te parce que ya pesa ba lo baki makambo o manike abanda ko fingi na ndaka Fifi mamu nyoso to ya yebi te Fifi mutatinda na comprendre que bino bana basi bozo vivre bino bana basi bo vivre comme non na comprendre te maman ke héritier mtatizaki manike te na lobi boy ngai nde na comprendre c'est comme si eza makambo ya ba contre rendre Fifi si wa makambo utiliser manike yango Gloria pe azo soki manike abangaka nzambe manike soki nga mutu na utiliser yo ofinga Fifi bomisi makambo $100 bomisi makambo bebe so ezanga manike obanga nzambe okenda prière kata bible na nzima apiso devoir ano so ngano eza manike finga Fifi ngana opekisa manike libanda opekisa Fifi libanda manike na ngati mais on a tiki za soni comme na niveau Fifi ba comme na niveau obunda osimba na nzoto na manike ngati ko kota makambo yo Fifi linga kote libanda au moins teke on a lo ba ke no to vivre na hypocrisie biso nyonso tout to liaka to tambola na comme na niveau ba lo ba ke Fifi linga kote bundisi Fifi on accepte faut ntanga benga na bo yambe ifana yambo bano sali musala bien na tidagio. C'est bizarre en fait, comme les gens chuter. Gloria tu diras mikolo. Grâce tous à mikolo. Ce qui ngam na tinda ki manike. Mais pourquoi tu vas bunda globe na benga na boyambe? Il faut na yambe ba no sali musala bien. Na zo esi ko na kabelo. Qu'est-ce qui prouve que boire yamba peut-être tes frères dans la chambre yo zaina. Na vandi bono mona. Na suku na ngam mana no yamba na ngai. Après bitumba na bengi yo. Abenga nga samedi ba. Jour vani ka jour na. Ba so bunda na vandi. Gloria ka vana na ese okota te papa dicta bengi tili banda. Ngama niko recevoir nga abenga ki batu mususu te abengi yoka abengi na yambeta obenga nanga abengi na ki oni apota ko rappeler que le ko abengi na poani. Non mais c'est vraiment bizarre, faut tout le monde clair, il y a trop de je perds ni de fille de manike. Tu diras quoi Fifi à son belangue la manike. Mais yo comme la niveau ba te faire son belangue la manike. Je m'en fiche. Tabo ça que mission na Fifi na télévision bo banini ke ba pesa que $100. Parce que $100 on les a été porté d'ailleurs c'est ba ki mutu mo be fi moto kana boka na été boy. Fifi ça va faut ça la na est-ce que mais ouais je vais chercher Fifi lobby dans pourquoi manike pas
sala ba émission kana ndako na po afinga Gloria Olangi. Voilà. Et puis en disant parce que Gloria Manika yeba ipe Gloria des choses. Manike ba série wana ayebi Gloria te. Siko kombo ya Gloria po Manike atala na internet te. Siko kombo ya Gloria Olangi nani apesa ka ngona munoko Manike. Donc ba version ze belé na makambo. Comme terminal tokena ba déplique ngabe opomba terminal nango yabi nanga otuni bon point nga avant la banda na lekango ngabi tena mona Manika se miso bi ba se ba braquer ngabi mobile betanga na terminal. Manike mna nga fifi talaba na fingo. Non, c'est quand même écoute ouais. On a besoin d'un autre Manike et soprano samana. Manike, comment tu passes à la télé, tu prends le temps, your finger fifi. Bolé linin. FIFA filmanga. FIFA filmanga mutokala. Fifi zaboye. FIFA linga trikenga. FIFA siko eloko loba na ngaka yango wana. FIFA na mutu mabe. FIFA linga rabinote. FIFA bona se Manike to eloko yo fingi la fifi. Parce que ngana on luka fifi na sana émission puis na luka Manique de John na sana. Asala anniversaire. Asala anniversaire na ye. Adonsi benemi nanga. Mais ngape siko no lobani parce que fifi a benga sabe batu musunga na bango to yo kana na fête wana. Na point ya anniversaire Manike lobi ya kate. Mutu apesa information ya batu ba ke za Gloria. Ya lobi to luka Manike. Gloria c'était monde mutu informa Manike peut-être. Amso za yo batami. Grâce na butu. C'est grâce ya olongo grâce mamboleki on a s'appelle on tamina aya. Toloba ni. Ye yo so na conseil. C'est te na comprendre siko ya. Nga zaneti nanga. Donc ezande nini yo makambo monaki ya mabe na fête okomaki déjà ko benga ba pire batuno obengi na WhatsApp après obengi pe Manike na benga Manike te numéro Manike to comprendre Manike pas aller na fête ta na numéro Manike te Manike émission na numéro Manike ko na fête ça moi siko nani anga pesa Manike information batu ba ngana oyeba ndeni ka ye mo Manike mutaye parce que téléphone ngai je na sala émission Manike non on a lobby na luka fifi boto na ngela tsa ba jour où on a numéro Manike le 15 décembre. Le 15 décembre. Le 15 décembre. Manique de John, Obenga en direct. Obenga, je peux appeler Manique. Donc Obenga Manique, tout le gâteau, qu'est-ce qui se passe parce que Makambo, oh yo. Mais aïe numéro non. Non, tout le gâteau, qu'est-ce qui se passe réellement? Manique de John Aza et tant. Yo za numéro mususu to meko benga. Mais si yo za numéro mususu benga ka se pa na o. Yo meka no benga e pa na yo. Malele meka no benga pa na o. Parce que en tout cas marambo c'est pas clair. Ce qui veut dire eh pena la songi son numéro gloria. OK. Goba, yango wana. Yango papa sika na. Sika zero. Est-ce que tu vérifies nano? 621 c'est là. Téléphone est planté. C'est ça combien? 621. Voilà, 621 c'est le numéro de Manique de John. Ezo les gâtés. Mais nga selon analyse nanga e penana mais nous à mon asima makam oyo. Photo lukato démasquer moto aza ko jouer jeu au glo langi to comme nepso na suka moi je cherche fifi na luka fifi et puis na luka Manique de John non ngai zelate makambu ya kofinga fifi si we bandi ngana zana Turquie les akio qui a monté mon poto après ce qui s'inzora $100 pour sa Manique qu'est-ce qu'on a comme son nga mais l'isola yo récompense des élèves bila mato luka Manique de John to luka Manique de John bila maté moi je ngatinda da finir $100 et banike Manique de John aliaki $100 ya mutu da mutu on siko e banate mais ndesiko Manique ya bandi ba clash azoki pe ba appui ya entre bino na bino entourage tala Gloria atopesa $100 te 5 kilos déjà ba body 5 kilos za rendene lui ba 5 kilos za santo mobimba ya body 1 kilo za $20 pas $10 là c'est 5 kilos pour ça linga finga linga na pas mutu kuta finga mama na ngala tina mutu finga la ngai so momande yo pesa ki bilamba non ya to comme l'option chuter mais eza na songi to la mutu na okabela mutu eloko na momonga alingi siko na linga mama mutu afinga master na je pose problème na nga po ngai mama pe mutu pa finga mutu pe na ngati siko bien nga na ndolo bela mani so place pe moi lucia moi la ba finga master bien nga mani ka so se muso ndako na ngata finga mu ouais bien la haute mais glo tango lo babo on dirait yo a rappelé na en mobo ya fifi par rapport à makambo na mutu na lo bien option na en na batonga na en na yo OK oui po yo o ma ngana ba o yo yebi
Sans en a un, il y a ma grâce, c'était toi. Je peux triquer simplement. Donc, quand tu vas, moi, c'est quand tu t'es mal à Luka Fifi, si ou à lobby, et puis dans Luka Mani. Moi, je n'ai pas le temps de bien dans le téléphone. Tu as mis ça, pas quelqu'un qui a besoin de linga. Tu as depuis que la somme que ça va finir, bah bien binanga. Ce que Nasani, n'a pas répondu maniki. Tu as somme tant nga mabani, bobi que mbali, bosi na vendre la maniki na pertonanga. Banda do finga, on a depuis 2015 à finga kanga. Parce qu'on m'a besoin de la maniki. Tu es ça, ils appellent les boss. Ça longa pour la grâce na kien. Tu as monté si moi pour ma maman qui n'a pas giflé ta mère. Tu peux pas bêtise. Mais on continue. On a dit que on y va au Kangsa. On a maman qui tient à l'état. Aïe, ça marche comme un jour à la vente. Mais photo, Luka, écoute un peu. Yo ye bakite, yo ye bakite. Maman moutou na lobby. Mayo fait c'est là-bas. Ero pesa qui est Koka kandate, koka kandate. Kanda ezalaka te wana se na yo. Koyoka kandate, to be continue. Gloria koyoka kandate. Mais viens, on va finir, on va chuter l'émission. On va chuter. Viens, on va chuter. Viens, on va chuter donc. Alors qui kanda Gloria, to be continue, l'émission toujours continuer. En pendant je suis sûre et certaine que Neza ba menu à mon asima makam. Oyo. Moutouma alobara makam photo démasqué tout le côté bas. Ceux qui sont dans Ken Pia, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bon, on a appelé ça Bambote. Batou. Bon, vous l'êtes sur Gloria Siliki, peut-être Gloria Ndaza fautif, peut-être Makambo, on peut se féliciter au Manikia Zoloba, peut-être Gloria pas Rosa la pas yébine Makambo. Donc, ils ont deux volets à la fois. Mais on a repéré Sambote na sœur Pauline Lumumba, RDC Monde, na pe Simbo Théâtre na Patrick Mayangi, na pe Simbo Théâtre na Prince Yaweli. Kolo Versace, Mister Versace, Prince Yaweli, Sœur Nathalie Neymar, Venanga Gauthier Mascotte, Gloa, Olangi. Yagopesa Gauthier Mascotte Imbote. Dans na pesi, Yagopesa Gauthier Mascotte Imbote. Venanga Gauthier. Ya Gauthier, so qui a pesi Imbote te na émission oyo. Gloa Olangi yaka, Yagopesa Gauthier Mascotte Imbote. Bon, et là on a compris de kaka, eza manique. Peut-être ma solo zoloba ezanango Gloria yebine makambo ate yango siliki donc amonyango bêtise na pesi Patrick Mayangi Bambote na pesi Angel Muswahili Makizembe Bambote Richard Amelin Carlos Kabasu Adel Jogo Bagou Danger venanga Louison Ombata ngana osenga Gloria Olangi aya to si émission na kimia eza débat ngai mo kutu bozwa nga bo papuli nga nasilisa émission. Donc voilà, comprenons. Ils ont un débat. Elle est vraiment fâchée à mon sur mes bêtises. Quant à moi, je dirais merci à tout le monde, à tous les abonnés de Film Bouna Film, Boubatnion, ce bozo qui en Hollande, émission Nabiso. Grâce à mon beau message, la Film Bouna Film. Donc, je salue mon vieux Landry Foutil, les grands Bakalan, Zambakan, Luka, Prince Yahweh, le Mister Versace de Texas, Zone 1, Vejo Jongonda. Yahweh Mouchendi, le véritable code mondial. Balobi, Vienangai. Jojo Ngonda, il mène la terre avantageuse, bourgeois, humble, ma famille, Mercian Bongemba, mon grand frère chéri, Petit Débo, le petit poisson de Montpellier, et puis de big dédicace à toi, ASM Business, mon partenaire de luxe, Mokili Mobimba, famille Nanga Batu, Obolinganga, Batu Ming Bolinganga, na Pesibino Mbote, bisous, bye. L'actualité continue sur notre site. Bye.